bonso ba bozuli baku ya kolanda basango na bino olokota lingala obolingaka mingi babengi ngongebeti ya mokolo ya vendredi 4 août 2023 c'est au mois tangonde bozui ba détail. Toko fungula basango na bino pona ko sabino ete tata mokonzi ko Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki sous-secrétaire d'État américain en charge ya affaires politiques wapi basolola ki na Italie situation sécuritaire na Est République démocratique du Congo pe maponami oyo ezali koya na 2023 bolanda ba détail na Yannick Moulengo. Basi Jemi Sotonde et le bomaki na kati ya masolo oyo esalaki plus d'une heure du temps entre tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe sous-secrétaire d'État américain pour na affaires politiques Victoria Miland kotanga situation secrétaire na Est ya école Congo démocratique processus électoral pe relations diplomatiques entre États-Unis d'Amérique pe République démocratique du Congo. Masolo na bango elekaki kitoko na présence ya ministre ya affaires étrangères ya école Congo démocratique Christophe Lutundula pe ministre ya communication pe média porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya na bobimina ye sous-secrétaire d'État américain Victoria Miland atalisaki ete États-Unis d'Amérique et soutenir l'école Congo démocratique na 48 millions de dollars américains oyo ekotiama na disposition ya population ya Est ya école Congo pour na kotia kimia pe ko permettre bango ko participer na ba élection. Boyo Kangonga. J'aimerais vous dire que c'est un moment très important pour la République démocratique du Congo et comme nous allons organiser les élections historiques au mois de décembre, nous avons effectivement échangé sur la nécessité, que ce soit pour nous au niveau des États-Unis, mais également pour la RDC, de pouvoir promouvoir des élections transparentes, équitables. Ngonga Ebeti. Vice-premier ministre de la Défense nationale et d'ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo à Komaki, Goma na Nord Kivu, mokolo ya vendredi 4 août 2023 pour la mission moko évaluation conjointe topé oyo akosala elongo na ministre ya Défense ekolo Kenya Aden Bar Douala na oyo Italie coopération na domaine ya défense entre République démocratique du Congo pe Kenya Bolanda ba détail na pure Nabokomi na Goma mokolo à vendredi 4 août 2023, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale pe ancien combattant, azalaki na masolo na moninga na ye ministre de la Défense ekolo Kenya pe akambaki série moko ya ba réunion na ba officier de commandement mingi penza ya ba FRDC pe ya EAC. République démocratique du Congo et ezali ko bunda po ete coopération militaire entre ba pays amis et la coopération moko ya solo to pe coopération moko sincère. Boinde mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale pe ba ancien combattant, atalisaki na occasion ya clôture, ya évaluation, ya accord ya coopération militaire entre école Kenya pe école Congo démocratique. Ezalaki bongo mokolo ya vendredi 4 août 2023 na Goma na province ya Nord Kivu. Azangaki te ko remercier ekolo Kenya na ndenge esi etinda basoda na bango awa na Congo démocratique po ete bakenge la population ya Est ya République. Pe azangaki te ko remercier tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na vision na ye ya kobunda po ete kimia eko bongo kozonga na ngambo oyo ya Congo démocratique. Boyoka ye ndenge ya betsa kingonga. À cet égard, nous invitons le Kenya en tant que pays ami et frère à accompagner sincèrement la République démocratique du Congo de la crise d'agression de la victime de la part de Rwanda. Nous sommes à l'époque où les États doivent s'unir pour agir au profit de l'émergence et du développement de l'humanité et de l'Afrique. Profitant de cette opportunité offerte, je tiens à vous remercier vivement pour avoir déjà déployé vos troupes pour accompagner la République démocratique du Congo à faire face à cette situation imposée. Aussi, nous comptons sur le Kenya comme nation, car au sein de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est, a veillé à l'accomplissement du mandat de celle-ci. Aussi,
d'user de tous les efforts afin d'accompagner le processus de paix, afin que la paix soit effective. Pour terminer ce mot, il me soit permis de rendre un vibrant hommage à leurs excellences, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision, son engagement et sa détermination à travailler avec son homologue Monsieur William Samuel Ruto, chef d'État de la République du Kenya. Il nous a autorisé d'effectuer ce déplacement et vous rendre compte de la réalité que connaît la RDC. Gonga Ebeti. Yamboiti Akoma Goma, vice-premier ministre, ministre et défense nationale prévention combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, Azaliti Masolo, na secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Ami Holman Mokolo, ya jeudi 3 août 2023, Wapi Elongo, Basola Kina O Etali, solution diplomatique pour été, Kimia Ezonga Bongo, na Est République démocratique du Congo. Piris Pembele, Azongili Soussou, pour na couper sa détail, Bolanda. Likambo a prescrit tope makomi ya processus ya Luanda pe ya Nairobi pona koluka kimia na Est ya Congo démocratique nde ezalaki na mesa ya masolo na audience oyo mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale pe bancé combattant akordaki na sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines Ami Holman mokolo ya jeudi 3 août 2023 na Pokwa elongo na patron ya Défense nationale ya Congo démocratique mwana mboka Jean-Pierre Bemba envoyé à Joe Biden atalisaki volonté ya gouvernement américain ya komona été ma commune ya processus ya Luanda pe ya Nairobi et koka bongo kozala respecter na banso pona été kimia ezonga na nzela ya diplomatie na Est ya Congo démocratique pe atalisaki pe lisusu été gouvernement américain etie 48 millions de dollars américains mobimba lokola aide humanitaire pour na ba déplacer ya guerre na Est ya Congo démocratique. Boyokaye, Nenge Abetsaki Ngonga Nabobimi. J'étais vraiment ravie d'être ici pour une deuxième fois à Kinshasa et j'étais ravie de rencontrer Monsieur le ministre Bemba. Alors nous avons parlé longuement de conflits dans l'Est et des mesures diplomatiques qu'on est en train de prendre, des possibles solutions à ce conflit et surtout l'importance de la voie diplomatique pour résoudre le conflit. Pour les réunions de la région, encore le soutien pour les processus de Rwanda et du Nairobi. Nous ne sommes pas tellement contents de la longueur du processus envers une solution, mais parfois la diplomatie est en train avec la visite du numéro 2 du département d'État, Mme Victoria Nuland. Alors, on s'est entretenu aujourd'hui avec Monsieur le Président pour parler avec des engagements diplomatiques dans le prochain avenir. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'annoncer encore 48 millions de dollars d'aide humanitaire pour les personnes déplacées dans l'Est du pays. Ça augmente notre enveloppe budgétaire pour l'aide humanitaire à presque 500 millions de dollars pour cette année fiscale. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est pour aider les gens qui ont été déplacés. Et nous espérons de trouver une solution pour qu'ils puissent rentrer le plus tôt possible à leur terrain. C'est vraiment enchanté de entretenir avec lui pour la première fois. Baimboka Babandi était implication du gouvernement américain et qu'on apportait quelque chose de plus pour être Kimia et Kokabongo Kozonga na ngambo ya Est ya Congo démocratique pambate population ezali ko nyokwa mamakasi ngonga ebeti. Population ya Kiwanja, tozomi bongo na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu, ba wuti ko découvrir bongo bombu moko oyo. Monguna ya M23 ba tchaki na aérodrome na bango mokolo ya jeudi 3 août 2023. Jina Ivo Apaluku correspondant na biso azomi bongo na Beni, abeti singonga na alo ya Yannick Moulengo. Bombe moko esili kozwama na aérodrome ya Kiwanja ezali site moko yozwami na territoire ya Rutshuru awa na nord de Kivu na nzela ya Beni, Butembo, Goma. Ezalaki lobi na moi tangu penza population ezalaki koleka pene ya aérodrome ina bamona kili bende moko oyo elandani penza
na biloko kilikili oyo bazalaka kosakana na yango. Tango babwakisaki misu batali banyataki te babengaki ba population ebele na batu ya ICCN koya kotala bayi komona ke ejali penza bombe elingaki kutu ezalaki na tango munene te po epasuka. Yango nde ezali kopesa pe bobangi na kati ya population po mingi bajali kozwa babombe kidikidi na bisika iso esika ba population balekaka bazalaka ebele, surtout mingi na bazone oyo nyonso ezali kokambema na M23 ekomi na pasi eloko nyonso eza penza malonga te. Situation humanitaire ya bakelasi na insécurité koboma batu ba massacre na babilanga na isika nyonso kokotela batu na bandaku na koiba ta bangombe na biloko mingi penza oyo balobi ke kolekela bansource ya société civile biloko nyonso bazali koiba ezali kokota na Uganda na biloko msusu na Rwanda. Nde bazali kosenga bakonzi ya mboka basala maso po balibere bitike nyonso ina bazala pe arole bazonga na molongo elongo bani penza ya ekolo po bango pe bana ekolo po bazala pe sécuriser lolenge moko na bamususu bazali kolela kolekela source na biso eme mukanda oyo azali notable wana ya kiwanja azali kosenga bakonzi nyonso batala ndenge nini ya kosove penza situation ya Bunagana Ruchuru kiwanja jina Ivo wa Paluku Mwabino kouta Nord Kivu. Vice-premier ministre, ministre Intérieur, Sécurité, Paix, Affaires coutumières, Peter Kazadi, Aoutikopona Bongo, Jili, Kalenga, Kabongo, Azaki Bongo, vice-gouverneur, ya Kasai Oriental, Asala Intérim, Nesika, ya Patrick Kabeya, Azaki Bongo, gouverneur, Oyo, Bautaki Kolongola, Mikolo Mileki, na plaidière, Bolanda, ba détail Oyo. Na télégramme moko oezaki signé par le vice-ministre Jean-Claude Maloupe Mundongo na document moko oyo VPM intérieur annonça qu'il n'a kozwa acte ya résolution le 24 juillet 2023 portant mise à accusation ya gouverneur Patrick Mathias Kabeya et poursuite na justice. Et c'est vrai que été décision oyo ezwami sima ya gouverneur Patrick Kabongo kozala dessus dans l'Assemblée provinciale ya Kasai Oriental na plénière oyo esalemaki mikolo eleki sur 19 députés au bazaya qui présente 17 nde bavotaki pour na kolongola ye ne bonga na ye ya gouverneur ya Kasai Oriental Ngonga et Betty. Président et Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, Zaki Masolo, na président et Assemblée parlementaire, il y a francophonie, Francis Droun, Kolandi Samana Bagé, il y a francophonie, Bolanda Badetena Irène Boulembi. Speaker ya chambre basse ya parlement Christophe Mbosso et le premier vice-président André Mbata ayambaki na audience vendredi 4 août 2023 na palais du peuple président assemblée parlementaire francophone pe délégation ya parti communiste chinois chinois na ngambo na bango bayaki ko expliquer ete parti communiste elingi ko développer coopération et longo na ba parti politique congolais délégation ememamaki epai ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire la République populaire ya Chine, la République démocratique du Congo, pe bango basalaki ata déclaration mon côté. Na bobimina bango na masolo na speaker ya chambre basse ya parlement, président assemblée parlementaire francophone à Betaki Ngonga Boui. Oui, bien sûr, et je tiens premièrement à remercier le président et son premier vice-président de l'accueil chaleureux de ma part depuis que je suis ici en République démocratique du Congo. Je salue les efforts et la réussite des Jeux de la francophonie et je suis jeune président, comme vous pouvez voir. J'ose croire que les Jeux de la francophonie donnent de l'espoir aux populations et je tiens encore une fois à dire félicitations à tous les organisateurs, organisatrices qui ont œuvré et qui ont fait les Jeux de la francophonie un succès. Bien sûr, à l'APF, on respecte l'intégrité territoriale. Bien sûr, nous sommes représentants des parlements. Je serais hypocrite de dire que je ne savais pas qu'il n'y avait pas de conflit. On va toujours favoriser le dialogue. Je pense aux pères,
aux filles, aux mères, aux frères, aux sœurs qui malheureusement perdent leur vie dans ces conflits. Et je tiens encore une fois à dire qu'il faut favoriser le dialogue pour s'assurer qu'on mette fin à ce conflit. Sur la RDC, à travers le premier vice-président, M. Mbata, à travers l'APF, a représenté son peuple et je vais toujours respecter les gens qui se lèvent debout pour représenter leur peuple. Et encore une fois, ça a été fait, que ce soit à la régionale de l'Afrique ou à la pionnière en Géorgie. M. Mbata a très bien représenté son peuple ici en République démocratique du Congo. Chez nous, le hockey est très populaire. Ici au Congo, l'ambiance, j'ai eu la chance, jamais j'aurais cru avoir un match de judo autant d'ambiance que ça. Alors j'ai eu la chance d'observer cette compétition-là et j'ai très hâte encore une fois d'avoir la chance de participer dans les prochains jours encore au jeu. Et l'ambiance congolaise, il n'y en a pas nulle part comme celle-ci. Ngonga Ebeti. Président Yasseni Denis Kadima auti ko benga baimboka pona dépôt ya ba candidature pona élection ya ba député provinciaux pe ba conseillers communaux mokola mercredi 2 août 2023 ezaki bongo na siège Yasseni o ezami bongo na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe Bolanda ba détail na Pyrrhus Pembele. Officiellement, président Yasseni Mwana Mboka Denis Kadima a outi bongo mokolo mercredi 2 août 2023 Kobenga topé convoqué électorat pour la élection à député provinciaux et conseillers communaux na bokutani moko oyo esalemaki na salle Abbé Apollinaire Malumalu na siège national ya Yasseni o ezoni bongo na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe wapi ba membre ya plénière ba participaki pe ba kambi mosusu ya Yasseni. Moi, Mboka Denis Kadima a tel saki été ba bureau ya réception pe ya traitement ya ba candidature BRTC na bokuse et kofungola ba porte na yango kobanda le 3 kino le 22 août 2023 l'état de mobimba Congo démocratique pour la koyamba bongo ba dossier ya ba candidature pour la ba élection ya ba députés provinciaux et ba conseillers communaux. Pe a rassuré été Seni azali prêt pour la organiser ba élection en décembre 2023. Tinawala a sengi bongo na ba candidat indépendant, ba parti politique et ba regroupement politique, ba lengela bongo ba dossier ya ba candidat na bango. Boyoka ye nenga beteke bonga. Aujourd'hui, les Congolais sont prêts à aller aux élections et la CENI se prépare d'arrache-pied pour garantir ce grand rendez-vous. Dans le même temps que la CENI reçoit les différentes candidatures, elle prépare activement l'organisation des scrutins du 20 décembre 2023. Ces équipes sont sur terrain pour s'assurer que tout sera prêt en temps et en heure. Nous voulons que cette fois-ci, les élections en RDC soient une célébration de la démocratie. Sur ce, je convoque ce jour l'électorat pour les élections des députés provinciaux et celles des conseillers communaux. Yamboete, Mwana Mboka Denis Kadima a convoqué mon électorat. Rapporteur Yasseni, Mwana Mboka Patricia Ntia Moulela, lié à Tangakibungo. Décision à plénière, il y a convoqué bongo électorat pour l'élection. Il y a des députés provinciaux et des conseillers communaux. Gonga Ebeti. Chef coutumier Mboka Sika Kikuni François Matelemando azali ko betisa ngonga pona ko dénoncer topé ko funda ndeko Lambert oyo alingi bongo ko enlever ye pambate apikise ki ye ko teka mabele na bango oyo ezomi bongo na Njil Vaseri na commune ya Nsele Bolanda ye azali na micro ya Yannick Mulengo pe Christian Makuto. Conflit moko ezalaki kuna ya mabele ya colonel Lukanzu. Mutu moko ayaki kuna po atswa batekeli be mabele ya colonel Lukanzu. Ngai na ke kotuna ye mabele za colonel Lukanzu oyo kozwa ndenge en tant que pauvre papa nanga atekali ya colonel Lukanzu mabele wana. To sali dika mwa décision et sili na pena ke ye pa ke naye. Oui, mutate mabele colonel Lukanzu ezali monsete atekeli pa monsieur Lambert na Farmalola. Tana kuti bango abi mboka za yanga bokote mabele ya colonel Lukanzu te. Sala bango pasi yango na kende ko funda bango na la police. Baya na ba document na bango nyonso. La police a sali plainte a sali invitation a pesi bango baboye ko ya. Le samedi na kuti bango nga na yebaki te na zotambo na nzela na prince nde monsieur Lambert a sala plan na ye pona ko lever ngai. Amoni ba soda azanga ba soda kati auditorat ya Njili
ngai na zona nzela na mona ki yete na mona solo ba bimbeli ngai chance to na bato belé on a tambola ki na bango à peu de 10 personnes ba moni suspect bato wana ba yoko ko ça ça nga moi invitation moko bopo ba couvrir mais dès na bango ezala ki po ba levenga pa ki no boka nga soki wapi biso ba chef coutume ba komi en lever biso yana zo senga na gouvernement na senga na président de la République na senga ministre des affaires coutumières et ministre de l'intérieur tala ndenge bato ba komi ko ba komi ko enlever biso do ba chef coutume ba lever ba prend mabele tika la bango sans trace et comme yayi aza mutu te nde ba lukaka ye ba ndege la bango ba bimana mboka ba le bimate bango nde ba sala ba vanti ba tekla bato mabele po ba ya ko enlever ka bato na nji Brazil ba village kuso le ka kuna un colonel Boseko na Pascal na centre maternité et centre féminin ba zone si batu tribunal zone si batu na poste na ba place na bango colonel Pascal na Boseko ba bani ko zo ba traiter bo buka banda ko ya bato c'était militaire c'est un colonel muto pa mbaza na droit le mabelewa aza colonel la FARDC makambo vraiment ya ko buka banda ko ya bato zo regretter ngo mingi bango ba lobi ke mabele za mama Mobutu mais shit wana za mama Mobutu te mama Mobutu za na shit kuna te so tel na plan ya mama Mobutu na ba biloko ya tika si tu es à la raté mais Boseko comme ça soda a comme ko traiter na ba cause minene kolo ba ba ko buka banda ko ba ndako mutatu ndako bozo traiter no buka yango biso ba chef zo déclarer loko wana bandaka ba konza mboka batala pour la population les loso ba komba ko pour la population pour la soda wana te ba soda ba comme détruire bandako ya bato les loso ngana kufi bien na bongi na kata mboko c'est monsieur Lambert mutazo nga lever nga po abotolanga mabela kata mboka nanga na mabela colonel Lukanzo. Lycée Déborah Oezomi Bongo na Babala Gambela Tozomi Bongo na commune ya Kasavubu et fungoli ba porte na yango talatina e bengisi ba parents ba ya bongo ko komisa bana na bango pona année scolaire 2023-2024 Bolanda reportage ya Yannick Moulengo. Pour un meilleur encadrement de vos enfants, chers parents, école ezalise moko na commune ya Kasavubu. Lycée Déborah. Lycée Déborah, les facilitateurs du savoir. Kobandana maternelle, 3 ans, 4 ans, P5 ans, primaire. Enseignement de base, 7e P8e. Humanité, naba option lokola, latin philo, biochimie, pédagogie générale, commerciale et gestion, coupe couture, P électricité. Awa. Bazali na balakisi hautement qualifié pe ba matériel didactique ya malonga pour na assurer pratique ya bana. Le temple du savoir lycée Déborah est à disposition ya élèves espace récréatif. Papa, maman, cadre oyo ebongi pour na encadrement ya bana na bino ezali lycée Déborah. Place ezali limitée. Ba inscription ici e bandaki boyo kangonga. Chers parents, venez inscrire vos enfants au lycée Déborah. Lycée Déborah, c'est une qualité pour vos enfants, pour vos filles, des humanités ou des primaires. Venez inscrire vos enfants au lycée Déborah. Lycée Déborah, c'est la qualité. Moi, la 3e maternelle, comment le français parlait bien, Azo coma bien. Déborah, vraiment, ça va être qualité au marquage. Parents, boya et belé, inscription en cours, boya comme ça, bana, lycée Déborah, c'est la classe, plus côté, tout il y a des frais. Donc, on a beaucoup de battre. Boya et belé. Nous vous invitons de venir nommer, inscrire vos enfants ici chez nous au lycée Déborah. Nous sommes trop sûrs de notre formation. Nous sommes sur l'avenue de Fali numéro 53. En tout cas, les portes sont ouvertes. Venez avec vos enfants. Adresse Ezali Semoko. Avenue Befale numéro 53, quartier Katanga na commune ya Kasavubu. Référence Avenue Gambela Katanga, non loin ya marché Gambela. Ngongai Petit. Tozali bongo na SOS Koruta na orphelinat la Vierge de pauvres Ozomi bongo na quartier 6 na commune ya Njil Bolanda. Orphelinat na biso bande bandi lelo tozokende na 18 ans depuis bandi. Donc année prochaine 19 ans. Ngai na libota oyo nyonso na bana oyo nyonso moni biso toza na mawa mingi na motema po tozangi esika ya kovanda. Toza kostenga na bandeko lopango oyo ezali le parcelle familial. À l'heure actuelle, balingi bateka esika na bango
bana o bazana esika ya kokende te lopango oyo ezali référence ya bato ya maboma baya kozwaka biloko awa lopango oyo ezali référence ya baveugle baya koliaka awa lopango oyo ezali référence bahandicapé baveuve bayaka na kati na esika oyo bana na basituation difficile aux environs bayaka kolia awa na kati na orphelinat oyo la Vierge de Pauvre. À notre président de la République qui est le père, notre père de la nation, le père de mon pays. Atala bana o bavani ndenge tovandi. Maman Denise Nyakiero Tshisekedi. Lettre Nangai eza déjà na kati ya fondation. Jusque là, pas de suite. Naye kosenga biloko ya kolia te lopango pona kologer bana oyo ba orphelin oyo ba pasteur bana oyo ba orphelin baza pona bino makambo komama na Bible soko bosungi bana bitike bino ba pasteur nde bote ya kabiso ba député na biso ministre des affaires sociales nazo de l'épargne no papa ko social les en maboko na Maman qui est Mtinga Salika, ayape kutala bana. Maman Tatiana, outi ko clôturer anniversaire na yo. Na Saint-Martin, là où yaki clôture na Saint-Martin, ya borphelinat. Borphelinat o bayaki, o balobaki poème, ezalaki bana oyo bauti na orphelinat o la Vierge de Pauvre. Bandeko oyo nyonso bakozwa message oyo. Bosombe la biso esika oyo. Esika oyo nazolela bosombe la biso po ezali référence. Bana oyo batangaka aux environs. Batu bayaka awa bayebi awa ezali lopango oyo ezali orphelinat. Lelo sobi tolungu. Na basango ndenga azuningisa ko kabwana bino soki bosepelaki na musama pesa merci na mwana mobalo babengaka Patrick Lusala asimbaki caméra po ete ba image oyo comme bino na bandako kitoko réalisation ezaki bongo ya Pyrrhus Pembele montage ezaki ya mwana mobalo babengaka Alabamba Kisemba régie finale ezaki bongo ya Serge Kwilu édition esimamaki na ye moko Pyrrhus Pembele moko la samedi bokokutana na Pyrrhus Pembele oyo akokitana nanga pona kopesa bino basango na bino olokota lingala oyo bolingaka mingi babengi ngonga ebeti tikete kimi okolo ezala omabota mabino. Clavier ya la diako journaliste reporter na Kanek une télévision azena mayoko yisa baninga pe baeba ina bango liwa ya mama Augustine Landu Lufankenda oya waki mardi 25 juillet 2023 na Kinshasa simana yoko bela maladie ya tango mokuse. Vendredi 4 août 2023, na 20h, veillée mortuaire dans la salle Trocadéro située dans le quartier Malandi, commune à Matete, référence école Malandi. Samedi 5 août 2023, na 8h, Bobim Sinzo Temoui, dans l'hôpital Saint-Joseph Yalimetepe, Bokundami Kosalema na cimetière ya Kinkole. Sima Bokundami, bande de consolation et Bongisami Kaka na même lieu à veillée mortuaire. Tika a été communiqué comme la baïban sort baïbili bota. Famille kitano pe yangubo bazani na mawa ya koyebisa na maninga pe bayebani liwa ya ndeko yaya mama pe koko na bango madame Henriette Alema Muka oyo akufaki mokolo ya lundi 24 juillet 2023 na 18h na Kinshasa sima ya bokono. Programme ya matanga ezali boye. Mokolo ya vendredi 4 août 2023 veillée mortuaire na balabala Flora numéro 13 na croisement balabala Victoire pe balabala Kimwenza na commune ya Kalamu référence arrêt Mabaya.
mokolo ya samedi 5 exposition ya nzoto ya mowei na hôpital Saint-Joseph wapi ebombami na 9h na commune ya Limete. 10h bakokende na nzoto ya mowei na cimetière ya Kinkole Nouvelle Cité mpona bokundi. Na kozelaka mokolo ya kobima nzoto ya mowei, matanga ezali kosalema bongo na ndako ya mowei na balabala Flora numéro 13 quartier Kauka na commune ya Kalamu. Référence arrêt Mabaya. Tika ete molimo ya mowei epema na kimia.